toujours vivre le bien tu bilile le kamalo bana ebele. J'aime tu veux toujours un enfant. Les combattants chez Jean-Marc Kaboun dans la parcelle en train de chanter Oya Ekoya Eya. Jean-Marc Kaboun, les bien-aimés, a combattu Balalia au Zomona Nakatsa Lupon, Kaboun Yana na Poet Kuna. Combattant Ezo Yemba, Polimbula, Bazo Yemba, pas président. Sécurité renforcée, donc il y a nous sommes sur l'avenir. La marque Kaboun très solide. Bonjour RDC, bonjour ma continuation Fambo. Aza chauffeur ya mutuka oyo. Événement oyo uti kosala masikoyo vers Baramoto. Cortège ya Jean-Marc Kaboun ezoya na telemi na garder espace na bande mais à temps du liboso eleki effréné asali mosapi baye basabote bapine na tous les quatre ndenge bozomona eza ballonnette mbeli wana basoda ballonnette po wana mosusu nde songe ya munduki ya mbeli ya munduki wana nde pandi tous les quatre pine bandeko tokobi wapi tozokende wapi oyo eza motuka ya bato ya location ezosoutenir bato contre covid-19 mais tala boye bensigne ezali ntina nsima ezolakisa otu besine ya ballonnette mbeli etoboli tosali nini tokende wapi tosenga bakonzi ya mboka botalela biso makambo toyebi Jean-Marc Kaboun aza président IDPS wana azofingisa IDPS azofingisa chef de l'État boye vraiment tokomi wapi toke wapi botalela biso makambo oyo vraiment nasengi na bakonzi ya mboka état de droit tozoloba boye vraiment ata na ntango ya président Kabila boye totokamona voye asala makambo boye vraiment ezalaka te en tout cas bosunga biso otalela biso boye elongolisi nga nano mosala boye elukeli nga baproblème mpona banoso makatre pine wapi en tout cas président de la république Papa Tshisekedi talela biso Mama Denise première dame bosunga biso na problème merci.